Bien, fidèles téléspectateurs, bonjour, bon dia, partout là vous nous suivez. Ils ont dépendre dans Aéro Bozoland de la Bisso. Toujours sur votre émission, il y a des gens qui se posent déjà des questions, vraiment, au Komissus Koto. C'est toujours moi, Babi, tout n'a raté, c'est Kabakena Mbunda. Serait Betty Boyoka. Merci pour vos soutiens à Ozape et Bisso Moko. Donc, Maramozo Tambola, Nenzamba Lingi et Tambola. Merci à tout le monde. Merci Nabino Nyonso. Ne bozo commenter, ne bozo partager, ne bozo s'abonner na chaîne Oyo. Et je sais que Bisso, te kene moi, li bosso. Si je suis à Philippe Play, avec des Gucci, c'est parce que Tosca BCBC est en vie. C'est parce que dans Ragitoli à Gypsy, soyez. Merci à Hervé Mouké Soba de Soba. Merci aussi à Serge Bambou Madoukou. Merci aussi à Maître Bolozé Pochia Luanda. Merci aussi à Boss Juma. Bravo pour le soutien. Et merci à Patukema Lumière de Lemba pour toutes vos publicités, la promotion de vos maisons, de vos produits. En tout cas, n'hésitez pas de nous contacter dans le numéro Ezana Sewana pour la publicité Nabino. Tout ça Nabino Moussala et ça Bisope bien et ça Pebino bien. Je dis joyeux anniversaire à Richard Sechimba et joyeux anniversaire aussi à moi-même. Et joyeux anniversaire à Patrick Kassongo. Joyeux anniversaire na Batonio Sobazo fêter anniversaire na Bango na moi Yamia. Et félicitations aussi à Mola Massamba, Alvin Massamba Oyo Kalate Azo Honoré moi Sinae na Kombo ya Maravilia. Tous les mbas, nous serons là pour notre présence et soutenir Alvin Massamba, Mola Massamba et à mon chara aussi et Ige Massamba qui nous suit en direct à Congolaise et sans oublier le procureur Malik Bala. Je reçois pour vous Connexion, c'est une artiste comédienne de Bengisa qui est parce que tout solo là, moi ba rimer, moi mi pépé, moi ma kélé les moro, tozoka ezo circuler na ba réseaux sociaux, total qui nani toko Bengisa. Pour tout le bilan, Makambango. Fifi Connexion, bonjour. Bonjour, Georges Chimba. Merci, Boni. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Fifi Connexion, tu vas découvrir qu'il y a un parcours. Est-ce que Fifi Connexion a coquille, Kosunga Bisso, a expliqué Bisso, quelques minutes seulement, parcours, il y a Fifi Connexion, Denio Banda Art. Bon, Fifi Connexion. Oui. Premièrement, nabotami na famille artiste. Bon. Ouais. Bon nazali nanga na ndako na biso na fana nanga tono sa ba comédie nanga bana bisanga yo fuki saka théâtre. Yo amutama boki non c'est kanga ba ngana amutama bokete. Mais premier président nanga na uta pa Brimbo Mastor. Hein, je le salue vraiment nada. Na Soleil de Mastor. OK. Na bandi théâtre nanga kuna na salut presque une année. Après, na ki kolonganga na ki kokota na figure des stars chez mon président Batista. Leader à Pembe, na demeuré pas Batista, na joué vraiment tant na moulaï pas Batista. Mais oui, que leader à Pembe pas la rare. Na boyo compliqué. Na histoire de l'histoire après na leader à Pembe. Ah. Ouais, tant on pas Batista. Jean Chimba. Leader à Pembe moko. Ah. Hein. Donc, dit ngai Fifi Connexion na bi leader à Pemba moko. Batista. Et solo? Si. Merci. Après que l'on pas ya leader à Pembe. Tant na longue pas. OK, malembe. Tant na longue pas leader à Pembe. Na longue kati. Ouais. Na tika ka lettre nanga ya et démission. Et démission, na démissionné té na tika lettre nanga il y a déplacement. OK. Na sali voyage vers Luanda. Ceux qui n'ont pas la figure des stars. OK. Et pas vanita on aille, la fin qui une année. Notre travail était. J'ai appelé mon président, le président ba na komi awa, non monaté, non ba notre travail wapi. Aibi singa na yebi étoile à Fongola pe groupe na Luanda. Luka groupe étoile qui travaille. Na Luka pe les étoiles d'Afrique, c'est qu'on a ko banakata les étoiles d'Afrique. Si qu'on a nakata les étoiles d'Afrique. Oui. Maintenant, le roi président Tazan a déplacement, c'est le roi vice-présidente. Non,
mutuna mutana poste na eti vice-président ya groupe les étoiles d'Afrique eza Afan des Stars. Madoda. Merci Afan des Stars, ma chef Madoda. Donc voilà mes vrais hein. Je vous salue aussi à passant. Oui, quelles sont les observations que vous avez fait par rapport il y a évolution, il y a art, il y a kin, il y a Angola. Bon, par rapport à Yanga, na monaki na Congo, tous en une vitesse et visibilité. Voilà. Na Congo, on a une chaîne Ebele. En dehors, il y a YouTube, la chaîne Eza. Okay. Alors, na Luanda, Eza déjà tous limité par rapport à la chaîne locale, moi, tous les cas, Ezate, parce que tout ça, la Kabiloko, Eza et Mangala. Entre-temps, Boka, Eza, colonisé la langue portugaise. Alors, bino be mpo kanisarate ya ko s'intégrer non ko yeba pe langue ko ye ko la pe langue pour faciliter bino pe bando ça la pe na portugais. Bon. Non, est-ce que avez-vous déjà pensé à ça aussi? Non, le Barcelone. Na lotaka un jour. Oui. Na le capé na moko e ba chaîne na mboko. Alors, pour na leka on faut na apprendre. Faut na yeba langue wana pour na leka. Alors pour na bato mususu en tout cas na nzambe te pona kota nkata ba idée na bango na yeba soki ezala kapé soué na bango ou bien ba pensa kango un jour que ba ko le capé na TV Zimbo. Ba ko le capé na ba chaîne où ezay awa bon. Et ça dépend mais selon un rêve nanga ezala yango. Nous avons évolué dans les étoiles d'Afrique. Tu te sens à l'aise dans les RP Yamboka? Est-ce qu'il y a quand même des productions? Oui, c'est vrai que vous vivez dans l'art en Angola. Ah, bon. Les étoiles d'Afrique, il y a des producteurs. Ok. Tu vivre en relation. Fifi connexion en relation, il y a un parcours à classe. À parlant, il y a des relations. Il y a des relations. Pour nous dire moi tout droit na yo ba makangu. Ah Georgima ou comme makamwe. Moni Roseki, ngaskonde bien nga na linga moi bosolo vérité. Bon, Fifi connexion ça facilité, ça facile à prendre ta dur makas. Ouais. Ça vraiment dur donc ko le bébélé on a ko lo ba bien na ya na monde théâtre te pour na mibali. OK. Ouais. Est-ce que na ndenge ya mboka ba collègue msusu pe baza na yebi pe bon ba msusu ba uta ipa ya président Modero Totokani eza msusu pe ba uta na groupe oyo lobi wana ipa ya président Baptiste la figure des stars msusu pe ba zil baza na bango media ba leka na bango ce qu'on a ba oyo kuti. Est-ce que tu te dis que travail na yo évoluer par rapport à notre travail à qui? Bon, nako koloba nazalaka reconnaissante. Oui. Nazalaka ingratitude. Oui. Nasala ingratitude na boya mutote. Oui. Nga vraiment fifi connexion na kolisi musala na ngapa Baptiste. OK. Tant na ye Luanda na kida bien formé. Et preuve année tant na ye les étoiles d'Afrique. Na pleine répétition tellement mon mytho la za muto za na vision. OK. Parce que nga na Congo na ndo jouer na komba connexion te. OK. Alors na eba ka pesa nga connexion na première répétition na nga. Tant na bandi ko jouer na sisi ma mytho le moment bi connexion. Bo bengi connexion. Et après na tout na ki maman pourquoi le babi nga connexion? La connexion ya en Angola. Abi oza connecté na nyonso. Donc oza connecté rapide. Hein? Donc ils ont sauf fan on dit ba souffle ko lo mo boy. Voilà. Au salé on peut mbala mo correct au pesi le meilleur. OK. Donc il y a un man combo, il y a connexion. Alors tant on a yépé dans les étoiles d'Afrique. Na prendre bébélé et belé vraiment. Donc il a joué la papa na yaki na on a joué souci à maman na ngeton na sami c'est dégâts. Ce qui connexion comme filmé na ndenge Angola. Ngana muta polémique té mais na nga to so la té pour awa ndeza isika bato ba se défouler ba profiter ba se défouler. So yo lolo connexion a commis filmé na yé même na compte les étoiles d'Afrique. Alobi ke na bana basi na mboka oyo a sélectionné 5 actrices. Pas Monique ba opesa les meilleures par rapport à idée à commis. Ah Jean Chimba ozolu ka polémique. Té mais non polémique té za po. Bon,
Et ça n'a pas bêté. Oui. Tant que tu as un film, tu as la nani ozo permettre mutu musu ba ko ba komi na kata casting te ba lobite ko ebo jouer. Oui. Ko ebo jouer te. Non. Musu soeza et parents na yo. Oui. Et singa to le kana film wana. Musu soeza façon être na yo kaka. Oui. Ba otala ke oyo aza vraiment na capacité. Ya oleka baza vraiment. Mais tu penses aussi un jour il y aura comme un peu film mais il faut tanga à 5 personnes. Ah, puis Patrice, a danger, Bazali, je vois un peu bien. Est-ce qu'on reconnaître quand même que Baza? Georges Chima, la génération d'Anga. Voilà. Ah, Georges. Bon, la génération d'Anga, Nazali Bomtoka, Singatin. Ouais, il y a un peu de la génération d'Anga, oui. Oh, vraiment, na mona kaza na ba capacité parce que na boudaka montute. Oui. Na sepela kana mbokana. Oh, Luca. Non, tu as la bango. Oui. Non, tu as la fille au bazar. La capacité sur PC. Oui. Film en parle la paix. Tu n'as facilité déjà de l'équipe Bokana. Ton as vu déjà Bokana. Ma bébé qui fait connexion à ignorer. À ignorer bah. La sincérité non. La néné bah comment mon souci bah mon souci vraiment. Non na maîtrise. Ah. Dans les États d'Afrique sont en zongi. Ouais. Dans les États d'Afrique, toi na BBC Bisika, IEP, Aza déjà nos critères on a sur PC. Donc yo le bino kana ozon kana les États pour le battre non connexion l'équipe est mission otangi comme on a ngati. Non té. Bon on a lobby les États d'Afrique parce que bangonde na lire na bango mikolo. Bon to na facilité yo pour ezala quoi si je na bisoté pesa lo na bengela ki awa. Loko otangi baba simi balé to ki na ba mi bali misato. Pour ça qu'à 5 et ça n'a bien. On a déjà comment calculer ngana ba. Te kasité na ndenge que bon, déjà non peu normal. Non par rapport ya ndenge yo. Oui beli pena que non. Sur comme loko na yo, monaka touche moto ça va. Na linga rappel minimi président Ngeli. Ko na mona kaye. C'est long, merci. Ça vraiment na mutu. Voilà. Et puis jouera bien. Jouera bien. Voilà. Car na kavement parole na ye. OK. Ceux qui ne l'ont lié, Moko Susu RK. Ok. En tout cas, je suis convaincu na Arnaye, na Jouaka, Azaka posé. Azarande Awati, Yazane na Gisasa. Akei, mais on a coûté Awa. Ah, Georgima, na coûté Awa. Comment Rambo, tu prends une touche ma mutualité, pour une touche et même Baïkate, pour Baza. On a Baza maman biso. C'est bon, occasion to lobi. Na touché Mikolote. Nous allons, tu beta li solo ya Angola. La génération voilà, tu le basco en Angola. Kasi facilité. D'ailleurs, au long li kasi o ya Gisasa na bi Awa. Na ba mi balo. Georgima, tika polémique ko. Tika polémique. Oui, beaucoup zamboka polémique. Tika polémique. Merci Fifi Connexion. Hello penanga na benga ko plutôt solo là yango. Mira salsa émission que je profite aussi de saluer la donna. À chaque émission na yé a pesi argument selon yé. Ingénieur a aidé biso ta balancer moi quelques extraits à partir le bas qui selon yé que orkenenaye kinité. Elle n'est pas aussi obligée d'aller à Kinshasa parce que azomona ke bolingo zate bakobomana bakoyinana ba rancune. Prévenez, il y a même des actrices au Bazaï déjà à Bazonga Kin jusque là baoche la boka non bakal parce que bango bazo recommander miraye sa azonga aboine ko zonga pona ba poison et ozo renier kuna otovandi ka boye wana ba alobi makambo selon yetika ko zonga te pour des raisons telles. Ingénieur Steve nalingi o aider biso pour aider bateau ba la biso o cheli biso ka parti oyo ma Mireille alobaki ba vie na ye par rapport ya art par rapport à ndenge kini ba yo sika zonga apo longoli wana o cheli biso pe ba gisement ya muchopi to zonga sikoyo pour connexion ameka mpeko répondre biso to lande bongo sikoyo to bandeni to sala. Angolé loko ya te bande ba oloba angolé loko ezate bo bima. Ye mire eloko ezate na ngola mama bima. Désolé. Bo benga Kongo na ya na Kongo sani. Na ya Kongo ko sala nini? Bozo bombela nga nini na Kongo poison. Bo bengela nga nini?
So on a un poisson ya Mireille. T'es un CD déjà les cas qui comme t'es un YouTube. Bonio commenter pour nanga. Moni Congo. Non ya ti. Non ya Mireille ça bien Angola te ya tout le ba vérité. Futa no ka billet na caché na ngai. Na ya nanga na jouer na sisi na zongi. Bonio commenter na onio commenter mta souffrance la boite. Atedi no boa mitema bien. Mta souffrance bo. Ya kota poto parce que Angolais le ko ya souté. Et le ko ya te. Tout moni tete so landi yango. Ozana ta obala te. Muta beba za la kaboui. Na na osala émission na ndaku na ngai. Et pas na ngai. Ndé na osala émission. Et ça bato ane ko mona Mireille donc kata ballon na Angola, wane ko benga biso ngo Mireille sa koma boendeni. Ko kata ballon na Angola. Ba futi mutu mbongo te. Pole na yaka ba tokola ngamba mo. Oza kwa mutu kuna vocation. Rankiniez nan. Rankiniez. To sekara la milongi na katwa na baketu. Bosuki. Yo etake sikoyo artiste oyo pozo oza déjà na mapamo ya bien. Quant à toi, oko juger likambo ngo ndenge nini? Omoni tokena na dona Miraisa, je te salue vraiment place oza. Maman mona lingake mingi. Na bengake maman par rapport ya respect. Ya respect. Baza ba doyen o biso to kuti na msala. Voilà. Biso toza bana. Do ba ola ksa sonzela tambola aleka awa. Eza mabete bonga soki fina lobike no ke na ngamboka na te pokuna ba bomaka. Na boy pe ba bomanga. No na mi lobeli pona ngamuko. OK. Rosine Mouchopo benga Rosine Mouchopi na quoi prendre le look à grande terre nanga. Oh, ah bon? Oui. Aza grande terre nanga. Na kozala un peu de sika pona yi. Fallait pas. So eza na batu moko boy. Oui. Selon ninge zuru ba maki batu batindi po aza adulte. Oui. Ba ko tinde tenelo mo boy ye pas sali yango. Moni mondo toza lelo ranking era bien te. Ranking ezelo moko ya bien te vraiment. Et là on a pesa conseil boy. Ba maman Miraisa aza grande sœur na ye. Abandi a liboso Mchopi. Bandi a liboso Mchopi. Mchopi pe asali succès na ndenge na eta ke Rosine. Maman Miraisa pe asali succès na eta ke Miraisa. Muto a ebi sa te biso pe tozala miketo utala ye déjà. Les premiers akaka babongisa. Omoni tant tozo benda na kitoko te. Voilà. Tozaka bomoko po topeka mutu moko. Que ça c'est en Congo. Que ça c'est en Luanda. Toi comme mutu moko te. Oui, mais avant yo apprendre nga koza petite sœur ya Rosine Mouchopi. Ils a déjà na ba fille oyo ya Angola na contexte ko ya Miraisa. Ba silikaki. Donc ba silikaki ba yako ba sa écoute émission pour ba zongi ça va répondre parce que Miraisa dans le temps on répondre Mouchopi te. Voilà. Ba nga ba sko ba répondre Mouchopi. Ba ki non pe na benjir ba ki non ndenge ya ranking na sens que ba o bazana kisasa batika na kisasa ba o bazana ngola batika na ngola. Est-ce que bike o bolo ba o bazana chasa batika chasa bon bazaka na Congo te. Biso tozaka biso to finir na obima Congo poza mabele na biso. Omoni ko gérer que non ke na ngata o ke ni kaka. En fait poza mabele na yi. Oui point to lo ba bongo. Est-ce que ça déjà remarque wana que ceux qui bandeko ba uti kisasa ba yeboy. Ba yamba marabien. On reconnaître si naebi. Au contraire, ya bandeko ba utara Angola. Ba bimakin. Ba yamba mamala muté. Chimboza na bango. Oui. Ozala rapeta ba yamba bango bien te. Obi. Ozala rapena bandeko to ba yamba bango bien te. Mais franchement, bo sikoyo. Siko so yo lo ba yamba bango bien te. Mais nga na moni maman na nga présidente na ngeto na pese mbote kotaza. Mami to la ke Congo. Mami to la o jouer. So côté YouTube pour écouter étoile une étoile. So ba yamba peka bien te. Totika polémique. Hein, totika polémique wana. Tozaka mutu moko. Koyamba bien na sens que ayepé ba pistonné petit. Ndenge za awa. Mais so ba pistonné là, c'est là Georges pardon. Ceux qui ba pistonné était azo tourner ndeni.
pistonné retourné te ko pistonné que pas zo pe mbongo so yo benge mameto la biso zo zombonde ah bosso so atinde la sombonde ni ah ok merci ma présidente oto zo tourner atinde la sombongo non botika polémique wana ngelo non lo bakake ya Rosine kotoza oza ya na linga ko mingi voilà na linga ko vraiment mingi oyebi le problème non linga ke bobongisa na miraisa wana za grande sœur na yo kolanda polémique bat baloba te tanga otala na âge na ye oaza inférieur na ye afata ye na niveau wana esa bien te mais lo kana oloba dona na linga ko mingi oyebi ata po nanga limbisa muchopi to bosa nano autant parler salam musala mokili et ndimayo est-ce que vous reconnaître na association moya artiste et comédien en Angola ou soit tu peut s'adhérer à l'association mon boité association parce qu'il faut moi il y a vraiment des rumeurs à ce qui concerne ma oyebi malembe oyebi oyokananu oyebi président Mobutu zela tino oye mission président Mobutu abengi ngai le lion de la tribu balobi via na umela kota za vie moi za sagesse ebele aisanga bikeba na George aza ba question moko posaka et memelo polémique nandimi makasi George comment ils ont piégé association nini mais à part les étoiles il faut adhérer à une association ou tout soit ma plateforme bon ndeti nga association mais éviter d'abord non association la oui que association za na mboko association ezalaka ikufa ah bon oui association pour yolina loba pour non mekanga ndina loba parce que président nini ya ba comédien oyo oyebi ke na mboka oyo azaka président artiste et comédien à part maman association Georges. C'est quoi le polémique quoi? Polémique était tout ça là. Moi t'es émission ce que comme goût. Georges. Ouais. Président Baptiste. Maintenant qui il paraît élection dans les actes. Non président. Bien élection mais avant l'élection. Avant que net na élection mais ils a déjà un président mon boy. Oyo peut sa passation des pouvoirs oyo reconnaître ata ninga masolo pipi bon si on ningo kena na ninga masolo na ninga pe na yoka pe voilà na ibaka ezaka président Mobutu on na ibaka président Mobutu yende vraiment nde alobaka te président ba comédien mais vous ne comprenez pas mon son président sige au président ce que pas président to comprendre mais combien ah bon to voter nani on to beto les canons de l'élection on to yebi na Congo les canons de l'élection oui nga soutenir pour nos artistes voilà na Congo toza na président Masumu OK na moment oyo to lingaka to sa l'élection à Congo souci monsieur zaka to tia président Saïsaï OK fiston Saïsaï to ngato tia ndé président Saïsaï bon na yeba pété nini pas ça wana OK ti e koma ke président Masumu ye moko récupérer sous makamna yi si le lona ninga okoba mais loin pe photo za na président na préparation ya groupe ne batika bino Nathan oyo maman la présidente azate est-ce que vous tournez déjà quelques films au beng so les étoiles d'Afrique oui ce que étoile moko azate ba étoile bazali do tongenga kaka tozokoba maman azate mais to tourner donc toza dans un film kalaté to pe no tempo ka muki etikali quelques kaka ba tableau ya tournage donc ce que sili to la célébrino ba fille à vitesse bomona qualité ya film bomona image impeccable bomona pe ba nani ba jouer na kata film wana donc c'est terrible nabi ke ningi salwana o ba extrait kaka eningi déjà YouTube eza oningana ta ezo ningi sa par rapport ya bino moko kaska ba kolelo koti bakole loko parce que ba benga biso libanda na baba kole loko te ba benga bino déjà kasi bazo mona ngote Georges Mbaba o mona ngo o moni côté musaleza oui par exemple yoko sale loko no oyebi si tu as mal fait attends ngo sale émission ce que programme émission no mabe oyebi ko fingama oui mundo muso benga Georges na wapi mission ya nango bien te
on comprend parce que ça l'a bien été mais nga mon koko le loko so na yebi ke ningo zana yebi ke mission na nga George na travailler ngo bien oza da sir na yo moko et simba ya banza miratate donc biso to assure que na ndenge to jouer film on a na énergie to tie ma yele na biso en tout cas c'est impeccable et on a les étoiles d'Afrique Fifi Connexion. Je suis maintenant yoko bien ma casse na pembeno. Rosunga biso. Ou répondre biso que vrai ou faux. Namboka oyo yo déjà aux ala lesbiennes, na peut-être pesoti sur aux ala lesbiennes. Joshima. Et non Fifi Connexion. Aza fille abanga nzambe. Na botami na famille chrétien. J'ai salué mon grand frère Roli Sanda, un pasteur de moi. Il a un grand frère nanga. T'as ce qu'on y voit. Ouais. Naza est pasteur. Naza est évangéliste. Toi famille oyo Babylone le roi ba lesbienne ba pédé yate. Et je espace. Fifi Connexion à moi si. Prévenir na maman et bana mi bali. OK. Donc eloko yo pana nge loko eleki kozana mo bali ezate. Eza honte. Yango Fifi Connexion pas à kana mi bali. Et le ko le kozana mo bali. Ngam na lobilote. Naza mi bali te na mo bali. Oh. Na mbali moko. Na mbali te. Vous encouragez. Non. Non. Mon mot est exposé. Ok, merci. Quand na yebi ba miyibi. No exposé. Et tenga exposé na mbanate. Wana yaza nga territoire privé nanga. Abenga ke ponte finale nanga dona sukana. Ah oui. Merci Fifi Connexion, quelques salutations, Nabato Balinga Kayo. Et qu'est-ce que les gens doivent attendre na groupe Les Étoiles d'Afrique comme Loko Yasika pour promettre bangoni ni contact na yo comment bande ko mususu bakoza na facilité obenga yo pona obenga yo pe comme ba producteur numéro no ya téléphone peut se ba coordonner après to question étape ya ba bantu o ba benga mabanga. Bon, merci beaucoup. Ouais. Je peux voir une question na yo. Fifi Connexion azati quand na lobaki na démarrer dans les Étoiles d'Afrique. Voilà. Toza na Kuka. OK. Na Rouaou chez Dona Louise na saluer ko toza babi wana ma dona wa porta biso hein. Voilà. So boy ki to déplace raté do toza ka wana. Donc dona moi sur la bien toza wana. Les États d'Afrique répètent comme komoko. Donc jour à lundi. Donc lundi bah na répétition 8h 12h30 va ici. OK. Donc toujours à kaka tozo CP là ma fille oyo ba Monique ba ko démarrer dans les États d'Afrique. Biso ko nezala ka respect premièrement na musala. OK. Donc ils sont à respecter lobo bano bomba mais même quand on découvre que ça un produit au bord libanda. Pour aroisa yebaka ko sa ba oyo babanda liboso na yo. Tant de joyeux okuti ba doyen to sa bango. Soza mwana na ba doyen to sa raté. Voilà. Ufingaka c'est que mwana mikolo balakisa misapi mkone na sena moye koma mukuse. Tozali to senga kaka les États d'Afrique on a producteur té. Voilà. Ba oyo ba ko sepela ko soutenir biso. Voilà. Tozawana. To yamamno maboko fungwama. Numéro na téléphone Fifi Connexion eza 941 47 30 28. On a le numéro na téléphone. Ceux qui vraiment benginga yo amona za besoin soutenir les États d'Afrique. En tout cas, na koyambo bientôt sur la non l'exo direct pe na bureau. OK. Makamnyo c'est qui est bien. Nazo pesa mambote mon oncle balobi Pépé Kisanza. Babi mobali moya mbinga alors mon oncle à moi depuis France na peso bambote belé bago bisou na lingaro mingi maman à moi Brigitte Ongenda balobi yonde moi ça permet na peso bambote ebele belé ou tout fois de Panama
mon vieux non liate eh vie yo bongo tikinga ka boy na mboka lwana na kufa te vie donc salanga mama bien pour salanga soso bien makasi. Donc je salue famille nanga mobimba dalinga bango mingi hein babi Charlotte ya yo ndombio na pesi yo bambote ebele hein Derek ndombio na pesi yo ba gros bisous mon grand frère à moi boumela quoi yeah. Merci boumela na pesi bambote nanga pe na Hervé Mouké Soba de Soba na pesi bambote nanga les formateurs de boss ya Nico Kai. Ah, merci aussi à Serge Tata qui bokolo, mon vieux qui me suit, hein, na staff Nabiso qui bokolo, donc vraiment merci mon grand frère pour les soutiens. Merci aussi à le procureur Malik Bala, je dirais aussi un grand merci à maman Nono Lomboto Maracana et pas à DJ Jazz. Ceux qui n'ont zaboué, ils ont tous BCBC. Merci mon vieux pour na maman nous sozo sala pour na artiste. Yamboka azala bien. J'espère Sway. Merci tonton Sway. Staff News congolaise, maman Niès Miala en direct de Kinshasa, maître Edo Omokoko. La loi est dure, mais c'est la loi. J'aimerais aussi de dire bonjour et bon dimanche aussi à celui qu'on appelle Elkam Mouteba, le grand Gérard. Hein? A PCP sous Bambote na AC Miyake de Londres. Mon vieux nanga ya kati quoi. Papilema azagi bonché Olanda biso. Abed de Cruz Basuta Boss Djuma, bravo. Le drapeau élevé car Alex Fumu c'est hymne national Bandera est toujours vivant. Merci les boss. Tokutani Mbalasima, vous avez aimé le vidéo? Vous sanate, yako partager, yako aimer et surtout de vous abonner massivement sur votre chaîne préférée. Le boss Michel Chaco, je vous salue. Merci, à la prochaine. Ciao.